Matthieu chapitre 10 verset 26 à 28. Kalate tokoyeba bango misala na bango ekobima polele. Église tovanda kimia Yesu alobaki tokoyeba bango misala ekobima polele. Kala mingi te o kalate tokoyeba bango na misala na bango ekobima polele. Kala mingi te o kalate tokoyeba bango na misala na bango ekobima polele. nalobi kalate tokoyeba bango misala na bango ekobima polele o. Bapapa bamama kimia tokotala bango balolendo na bango ekobima polele. Kala mingi te kalate tokoyeba bango na misala na bango ekobima polele. kala mingi te o kalate tokoyeba bango na misala na bango ekobima polele. ebele babatami na nsima kombo na Yesu kasi misala na bango eza ya molili. Kala te bakobima polele. Basali commerce bakpei baye na evangile balingi mbongo kasi milimo ya bato te o. Basali bakope bakpei baye na eglize balingi poshe kasi lola te o. Botika baganga basala succès na Kongo yo kasi lolenge na bango ekobima polele. Okokanga bango kalate tokoyeba bango Yesu na misala na bango ekobima polele. kala te kalate tokoyeba bango na misala na bango ekobima polele. asilisaki elasi nyonso alukaka na ye mosala jamais akoma na rezo mboka misala eza te o. tokatala ye bien atanga mabe atanga na mbongo kasi na mayele te o. botika basilisa ye bazwa badiplome na bakolation kasi lolenge ekobima polele. okokanga bango kalate tokoyeba bango na misala na bango ekobima polele. nalobi kala mingi te kalate tokoyeba bango tokoyeba bango na misala na bango ekobima polele. basali ya nzambe pardon botikanga mwanza naloba nazotushe bawente nazotushe baloin baye na evangile na kombo na Yesu na monoko nzoka na molili babetya minene o. bakoti na eglize na kombo na Yesu na bikamwa nzoka na nzoto biloko bokoko likambo ya loge na eglize uti webio likambo ngangakisi na evangile ekoti ndenge nini. bapapa biso bamuzaidi na batikeli biso kombo na Yesu. Paster Roger Mongbanda alakisi biso nganga te botika barenye basala succès na se na moyoyo kasi lolenge na bango ekobima polele. okokanga bango kalate tokoyeba bango na misala na bango ekobima polele. kala te tokoyeba bango tokoyeba bango na misala na sala ekobima polele. akenda libala libala bolingo te akenda libala bamonaka dolare o. akota libala olima mobali te o. akenda bamonaka mituka mwana mobali akomi kokweya tela ye malamu amemi bashida etina ndako ya libala o. botika babala balata baliase na bafuala kasi lolenge na bango ekobima polele. tokokanga bango kalate tokoyeba bango na misala na bango ekobima polele. akobima polele. kala te tokoyeba bango kala te o. na misala na sala ekobima polele. kokota eglize elakisi te kokota lola kokoma fana paster elakisi te komona Yesu ebele baya na eglize olanda vie prive ya baninga
kaka ndenge balobaka. Alati bien, alati mabe hey, ayembi lelo bien, ayembi mabe kutu ateyaki bien, ateyi mabe mosala na bango kochofe bakitya pamba na eklesia otika batondisa eglize lelo na se na moyoyo kasi misala na bango ekobima polele okokanga bango. Eglise na Yesu nga na yembi eza profesie zwaya yo tika ya baninga tosimba liloba eglise vanda na liloba bondima solo na maloba nzambe batondi ebele baye na kombo na Yesu oyo kasi Bible pe lobi bakobima polele tokokanga bango. Nyonso ya nkuku ekobima poas